Capage TV. Capage TV. Pagano basambela te bakontrola santati suka koka bangote. Mais biomane saka na mutu. Soula, Dringer, Dumba, Loreya Kikoko. Mais sata sana ngam na bango. Akoka ete. Bakenda avant babongo na mitema. Yoko makamna loba. Kondi ma ba pagano comme les cas chrétiens. Tika boy. Mo penso monika na cheke kan nzambe nanga ezaka na sérieux. Nessa côté ko tsa modilo lola. Kondi mané comme si fin fond et tondi motema le ballon sans fuite yaka. Biso ba hypocrite. Tibelezi. Côté nzambe na ya mofema. Pourquoi cela ko takashi ko le civil ou ebi loi mala? Malamu. Ou même bible banda kala. Comment biso botika raté? O koma ebebi ebongi comme si nzambe massa. Ok, pas la ningo qui est là, le baquet de bon makulu. Le baquet de makulu, ça pour. Oh, mouté kenga là, on a quoi pas bengana ye. Ça que loko pona lobby nanga. Amen. Nzelo yo monike se pelicioté. Ko lingate kuta bobo bima na mukongo na. Boyaka. Amen. So ba koti ce qui fait na koka kite na suki. Yo moni bibembe msu se lela kana tiki danger na bana. Pourquoi chauffeur a kufa no kite na accident makito ça ina fola. A contrôler l'accident qui souka et ba client nyos basi ba kufaki na ko contrôler ba client contrôler ba ti souka o ka chauffeur na souka baninga ba kufi yaza chauffeur akima ki a contrôler ki ti souka ka chauffeur akima tiki bibem côté de voler yaki abime ndenge ni o a contrôler ko ti souka tala na biso makamba sérieux o pesinga ya passe selon que baby pele la ka bibembele la ka papa le na cercle bazolela ebembe miss mama akufi miss natiki bongo na maboka bato mabe bandoki bango bango bakatika ke baleki nanga na bayana nga moko na kola na mona makambo sala nga pourquoi nzambo tiki malade bo manga bana bazana numi mike yo kabaku o kura lola tia zolela wana zolela binote bana nanga pasi bati et puis tanga zolela ana wana asa combien ngaka te motema so quand mwana solo ba mama na maboko ene yana etole leki ba papa lo pango na ba mama lo pango surtout ça ozane sengo moke bandiko pileka yaye ndako emati Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capache Autikosukola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé apakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kopepisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batala na lelobano ota biso na misato donc zéro kento
omona ke batashe moko esali ngai ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommandé bino gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosela Rit Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona ba kento surtout zo meta c'est botala aranga bomoni déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Rit Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Capache télévision, merci na baonyo so Olanda biso za na Braza, oza partout mama Capache la tala ina fana nanda pour raisonner pena ke ba actualité fait kota batu bazwaka pena ya motuya à partir ya Capache TV na zakapenza à l'aise. Nzambe apambola Pastor John oyo chaque jour azarana biso elongo ayaka pena ko partager sagesse na intelligence. Merci pena bato baza ko nominer pour na biso en tout cas eza pena bien makasi. Bato ebele bazo koma pour na pasta, pour na yo, pour na boye, bozala kaka zala na pasta, actualité en tout cas sagesse et oumela. Pasta bien habillé hein. Kitoko makasi. La CP makasi encore la monétisme français et ça linga bien pasta. Santé coûte pas non to lobela raté. Très bien. Pour na million ça coûte pas non OK. Santé quand il est surtout quand on a kolomuki. Yende base makambuto. Ata kopimela nyonso. Mama zanga mbetu mezana ndako. Ndeni pasta. So kolinga toza na mbeto zanga ndaku. Okochango wapi? Okolala wapi? Talaka balongolo briske. Tomona ba mbeto na pusu na mituka. Tala mama ne ponge mezangi place akova. Ya kovanda. Batambola kwa bayinama. Akenda na ndako nemoko sambe timetanga kota mtacheke kaka azate amen maliputa na tandaki na se alali baoyeba pete baoyeba te isi pitongo ala mkamto chake kaka azate pastor soli sagesse tala bisika kolala mingi ebele ya biso baoyo to silisi mbongo na bandako kufutela sisi ememaka budget eloko mokili bayebi te bozo tia bato mokili mal à l'aise na kotiela bango kaka na makambo eza droit ya vie zamba ninyo mona batiela mungungi makaku nini kaka ya biso leki so comprendre solo liko papa mokili ebebiseli biso banzela ebele tokomi kaka na place oyo ezalaki na prière c'est soki batie balabala eleki ndako emati nayebi yango Congo. Tant na mboka mindele, muto ko toucher $1,500. Mais ndako ke le foot ba $800. Vraiment. Ma place à kolala. Comment vous tia ndako cher pour ça droit à vie en mutu. Ezangi sibiso kimia. La façon nyo. Bo tia mituka cher pour ça ba mettre. Et na makamsu mama donc eza elamba. Kolala, kolia. Eza biloko etikana droit à vie libela. Pour remarquer bilamba batekela biso cher, er muke tula bazongi na tombola. Et qui n'a pris assez et bon bakanzo zoto si tu peux comprendre non là n'a pas ça babiloko soko bandi ko la ndeko timbela ke mukile yana mabe o sata maketo sala mabe mamemanga ngambo makasi tu peux comprendre non là n'a pas ça soko kina bamboko loko les États-Unis ba komisa ketchi na prix ya likolo ko leka sapato or tebi que na fête pesa na kilo fola ta sapato mais les États-Unis ba komisa ketchi ngambo kwa nini ndeki ba mema mukina bango kala mingi te bakomi kozwa mayele toyebaka soko za américain fola ta veste loko munene loko abubu lelo echangea lelo bastar bakomi kozonga na baveste mike boye na baprésident baaméricain bazonga na système baprésident europe soki bato oyebaka te kolata kitoko ebima na europe mingimingi france na baitalie foko yokinga ok erande bongo mama nazobetere babriefing série osololiko papa soko ozo comprendre na Hollanda yango moni mukili foto luka toyeba na biso na satana na bebise mukili biso ndeni pastor yoka kuru oh satan mama yoka kuru satan yana masumu atandala kwa biloko fete mutatoka mingi yo mama
Ozo comprendre. Natonda. Comprendre makambo na aloba. Naolanda papa. Kolo masumu Satan. Yeso. Etokele libi biso. Osololi. Satan ya na masumu. Ninye tinanga na ina muninga. So comprendre. C'est ça. Comment na libota na yo parti pris. Yo kanga bien. Naolanda. Comment na comme ça maman tolo zalaka juste. Ya na makamso vo sar fo fanda. Nzamba pe biso mayele o même Satan ko timbela ngote. Yo kanga très bien. Naolanda. Pouvoir nzamba chana mutu atomoni liboma kwa kufezaka pasi masa beba na bikila kotaki kisi. Omona liboma c'était au moins liboma msube 10 azalaka. Boleli bibemba batalogique na 4 liboma zakaka. Okama liboma na liboma koli na ngwa mipe mandefu suka pembe bi ebimi. Comment liboma mutabunge bomisi mbangu te azati lelo. Akati ka presse ndenge nini? Alela ka wapi? Kotonda batu kota vendre les apas. Na ndima ka suti maboma ba vendre na quartier ba patron. So ba moni fo ba benga. Ba so ba kingela ba patron fo ba benga na bango. Okosi liboma ya attentat contre patron. Ba ka kota ba bola. Fula ba bola ba mona ndako ba tonda ka tesko liboma vendre na fula na liaka wapi? Mystère. Pour sérieux. Sérieux. Yoka makambo ebomba batu. Ebomba papa. Na tu bana bandelia. Lingo zatana kikuku membeto ezala tena TV. Otenga. Valeur munene wana. Yeba ka yango. Kapasa je pesa makamba mikie. Tena chango pena na mutu. Na lobi na yo. Valeur ya vie o mato kita. Ezala kana biloko somba te. Maketu to tiela ngo motemo. Valeur ya vie ndengo so saba tour voyage. Valeur ya vie ndengo so la te batu bazo mona. Valeur ya vie ko to kutana batu sombi biloko za kolia. Valeur ya vie ndengo chaki montre sapato tout. Valeur ya vie ndengo changer teinture na yo yebi. Valeur ya vie ndengo che biloko kitoko so peso beauté. Po yango na yo nde balani na yo. Okay. Yango nezo servir yo po nzoto eza mukolo nzoto kolongwa. Oyo somba otiko pese ko zalaka ya yo te. Na ko kan obe maté ya papa Marcelo alobi vanité. Soki to somba ka banda ko ngo par exemple. Eza pona ko tikela ba oyo ba ko zalaka te ba na kombo na yo. Mama. Bana nyoso ba ko papa ba ko tikela ba onda kutin. So di chance papa tikela bino lopangu bo sepela. OK. Et puis na kamera yo loko. Comment ba papa msuso ba koli ba ko mikolo ba na buso ba lokwa bana ba bandi visika. Na comprendre. Ba papa msuso ba ko mikolo ba zongsi mela ba ko teke loko zo memi na malade. Andi ma kufa tikela bana mais azoke na bana na teke ba onda kumutatanga azate. Ndé na mona afana kufa ndé na saka déjà bateka randa kuté pona tel esprit na ba mutalingi ndako azate même ko komba basimba kate mais comment boy ko teka lobina tikela ka bango po kongwe tikala libela. Aizaka bongo. Na sala par nanga bino bo continuer. Amen. Papa biso tika bongo. Yango na zebisa yo. Amen. Soko zo comprendre. Nakomi. Sikoyo pokuta na mutu oyo kozana kalikile ko pesa vire zo patala lobi ko lekalelo rien. Biso nyonso na batu batanga na mwa bakonzi misusu totalaka lelo. To wanga na lobi yango Kongo ezindi. Tika we pasta. Mana za clair. Kongo ezindi. To wanga na papa. Papashi. Sanyo lieli soko siri so bike bachela ko nango. Kozela mtalongolo yango te. Kozela mtalongolo yango soko tikima bulu mo ko pesa espoir na ko longola pona tika na intérêt na soko yango kitoko pona kutinda ndambu. Monaka. Olianyo so tiki sai na soko la yo. Elo fana moi. Eko kanga makanga me ko botelo malade. Posta na moni. Nazo betelo ba secret. So naza suna lena tiki bongo. Na lobi na yo. Ngamoko na kola na mona. Sana zai ko lela so na lena sisi na tiki na beta tuna kutonga wana. A moins que mosoko li basani ya tongo saka tourna ye. Atambola ko kwa réunion chef du quartier na ndako kongola basani nyonso wapi. Ndako mona yo azui. Mais ceux qui m'ont kaka na so sur la 200 naï. Amona yo azwa. Aussi sinyo so tiki intérêté. Boniko mama. Ceux qui ndako to sai dongi moko meto intérêt. Oyo ça ba cour ba tu faut ba kanga. Sololi papa. Oh ya fresh Nous avons mettre ba dossier série 2024. Taka sani. Oyo lamba mi pa na bino. Et tchela ka bino nyonso. Chaque sente ba oya nani. Parce que oya yo siri so tiki wana. Ndeko no pe propre ke na pampa parce que ba sana moni yo kara. Naza bongo. Ayo longola e moko. Po yeba. Makamba mike ko tsango na minene pa pesa raison. Amen. Ko neglijaka vite na bakola nyonso kapasi na so makambo. Amen. Wa ko yoka kanga na so bango na pete. Amen papa. Sakola. Banyama bazaka na kana me bazaka pe na bolingo. Banyama monde. Saba kendelo sambo ba prier. Samba prier. Basanga na bakemera mai.
soki bakangi moko misu balelaka souci ya aide toza na moya kosunga ye te me ndenge azolela tozoka motema pasi basalaka tu namona nyama lokola leopard akangi makapu nyonso bakiti bakomatela ye oui asimi nzela akimi po comprendre namona leopard akangi mboloko soki ngulu soki mboloko papa lien aye orato ake pe wana abai kobundisa leopard tant leopard asundola leopard nyama pe moka se retrouver asimi nzela akimi donc muta sauver tala Capache makambo toloba il faut yeba mokili place eza vraiment tozana ba instinct moko boye oyo osambela to te eyaka na mutu amen comment liboma sili mayele même ya kobunga epa na bango masaka na bakalkili moko betikalaka na ndambo ya bato liboma akomona mpe bapesi mbota seki ayebinga pourquoi bato ebele baleki ayebi te ayebi yo mais akenda fulu ayebi ke tozaka quartier moko mais pas ke na ndako yango kaka abungeli nini mais bato ayebi afanda ka wana akomona seki tosalaka na ye o petit na nga mais ndako abungi yoko baku naolanda tozosongaka na bashema Capache yeba mokili ndenge ezokenda awa tikala koyeba ngo calcul numéro 1 yo nde kolo yo amen zwaka vi lokola nga mutu a train okoza na libala oza wapi leloko nazozongela bato bayeba amen libala eza partenariat bosangisi nzoto na bolingo bato bakozala na vraie valeur ya koconsidere libala ezaka bana tika boni yoka kuri mabe naolanda ko pasta soko oza comprendre oza lokola mutu a mutuka ezaka na plaque nango baye nango na compagnie evande ezozela marchandise okino memetika na matadi mutu okoki koya nango na ba 2010 remorque asika compagnie basombi euti po toye na 2024 basalisi tu batyango mpe plaque yoka calcul comment remorque ya nsima bapesaka yango plaque mezanga moteur eza na bamarchandise moko ya valeur soki esangani na mutu nyonso kopesa raison oyo na ndenge na ye oyo asima koye mpe kokufa to ya liboso bakochange asima mutu mpe bachange asima mutu mais marchandise okomema tous les deux soki etika na matandi bakokomaka camion te nde ememaki marchandise yo na ye bopesi valeur na tyango mais soki likambo ebebi oyo bakochange o mutu nayebi te calcul na soki oza comprendre Capache libala eyaka kokoma na affection mataka lokwa fulufula masanga yokanga très bien partenariat eza te kocontrole baperimetre nyonso kolukila mutu mbongo tya na mutu okoki koprive moninga esengo oyo aza nango po asala makambo minene mpe kosunga tanto yo mokonse ye ake na honneur oyo ozopesa oui mais balani te na makambo eza kati na ye okoleka nga na kotanga na français mais naza na capacité moko ya makambo naza nango mais naza mwasi oyo ya minene soki nasali kobouge mokili to epesi yo mpe résultat Capache yoka mais mobali mosu akozwaka lokola atanga sisa klasa kote wana mpa na esuka wana bakwensa basi ebele Capache yoka vrai partenariat na Congo toza eza lokola compagnie chef akozala zoba soki atei na mosala nani aza na bapotentialité kopesa raison akonfiaka na ye kolinga ye na miso ya bato ebele te bakokoti diabo c'était dit zwaka bango tuna kotyola considération benga ye na kusu tikela ye mitambo omoni yango na miso ya bato loba mabe bapesa lokola faute ayinama nzoko moto azomatisa kompagnie ye amen koyana esanga komema moto azobongisa te lokola berceau mama ndika na nsima musicien moko monene na mboko ozomwa esanga ata na beti okara nazosauve yo nde ka eloko ayebisi yo nzambe apambola ye ayebisanga bongo tambolaka na sagesse ya makambo oyo amen kolingaka te na miso ya bato moto ayebana mpe so mbote bato bamona atikeli otushe na kare okolata libaba makambo ebele mbongo korate bakanisi okoliaka ya ye na nyonso okozwaka bapele mosu pianga numero na ye osololi pasta soki ozo comprendre amen inter obimi diabo babi babomelaka yango mpe mama nazobetelo balinye na ye yango wana yamomoni salaka attention yo moto esanga bongo ocomprendre yango bien amen papa pourquoi moi na molili nyonso ekendaka ndenge moko me moi apilaka butu
Mais buto azana makambo kilo ko le kamoy. Ne comprends te? Ah. Buto abimaka na sa pongi ma bomba makambo soki mo emoni mokileka e kamwe. Tika boy papa. Mama ko saka na butu te. Ah. Buto azana ko jeune fille. Tika boy. Mwana mobala 17 ans zoba. Mwana mwasi 14 ans OK be na matio ndire mwana 22 ans. Soka za frère ba ina mwana. Tika boy pasta. Na za mettre ba dossier carré. Nakomi. Soki bozana ndako. Mwana mwasi ko 16 ans. Akoma na makamzo ko na matoi ko mobala 30 ans. Ah! Oh mama. C'est qu'il faut na battre la balle basi. Makasi. Na lobi bien makasi en majuscule. Comme na luba. Te fongo ninga disque. Souligner ngo na rouge lokwa kae. Ndeko souligner na Bible. Poto bunga verset te. O comprendre ngo bien. On a loba soko yo kinga. Merci papa. Ko kende classe ya bana basi na bana mibali différent. Lisanga bana mibali 3 4 masolo zaka tokenda soko tumula ka bango groupe. Mais bana basi ti bakendaka wana. Oyebti mso benga na pembeni ko so tourner loko nzoka bete masolo diabo. So kaza faible akwe andimi promesse ako so mama ba benga na kene ko nakutana ba ningala ndi mbala benga kene kidiba. Tika boy. Presse ba dege ya. Yango mo so na bana kati ndako surtout bana basi. Contrôler bango bien, pesa bango ba piste clé. Fungola bango ba privilège ba mo ke bana kaka mo ya liberté. To ko iko sengo ko sala to ba promettre. So ko so peksa mwana na mwasi eloko yebisela ka conséquence nango. Po atake musika yo ki abanga libela. Amen. Maman le belo ko so na kene ngo na danger. Ko bombela kama no ko dara ba makambute. Amen. Surtout bana basi. Amen. Zo livrer bango na danger. Oteinga ko. Ba peki sa evambuma mutasimba yeli boso. Ye. Ada ya liboso kaka mimbela. Asimba mbuma wapi? Mobala to saka bikila tu. Mobala zakazo ba partout. Tika papa ça. Ba fungola mabali ko fungola. Ah! Ko yebite. Te pasteur Sololi. Nazo betero ba jamiki. O Sololi ko. Même na libana neto tema na ba marié. Ba mboto ba pesa na matio na koloba. Moi si comme tu as ba dépense, azoka ba 4 kilos. Parce que malama ezaka na basi bazaka na mitema minene ko pote ke mobali. OK. Mobali lobi na mwasi na olobi ka mo be pona mwasi tako ako je fais pas gangi bitamlo tout na mwasi na misu. Agité. Mais moi ça ko yo ka fandi maîtrise à seki ningisi mutu. Asegi fete si là. Pas ko lo batam sino mbai na été. So na lobi na livrer ka des autres ya mais mutu azambeba. Yango mo na kati ndoko so mwasi abikeba na oyo yoka ka mbala moko. Amen. Et azama sananga na loba mabeka po boka bwana na pekisiki camarade te. Tana bikeba na ye, o imaka mbeba sanga na ko batama te so na lobi ki camarade ku ekufi. Na kuta bino ko kuto changa litoi bozala na ye. So na bi te e bele bazoba ba ebite. Anja kabulanga na makamari nanga. Obite place national ka mbongo. Oyebi bomba bombite Hiroshima. Te pasteur Sololi. Nazo betero ba kursiri. Wa mukolo. Oeza ba technologie mpindinga sokini. Amen. Amen. Kapage kote to kokende ekenge. Ekenge. Libote bo fandi sala attention. Amen. Keba na ndeko na propre bokola na ye. Na bana no ba ndiko kola ko benga mama kende ko tika chaque fois. Mama na lobi na ko sepelaka nango te. Amen. Tika boy. Bakuru na ngande. Oh cours de compliqué. Te pasteur Sololi. O Sololi. O kene mingi wapi? Otina kina njelanga moko te ayesima akuti biso na yo. Tona bande ko musu bakola vaye. O mwana ye lobi. Naso ko entraîner pa ninga mingi classe ala makamonga na sala te. Amen. Ngai so na bunde eza challenge. Nzela na tanki ko kokate. So ba moninga na lipa na nzela classe na kataki na kende boye. Naso so sai na nzela pontina na ta classe na regreta kama gito pesinga lipa. Amen. Ongo memela ngai wapi? Wapi? Tango mususu kane ya komona méchanceté. Koma ya lekinga. Na rupeye na zwa oyo. OK. Mama. Descendance. Mama. Pasteur Sololi. Tanto ba oya ya tika ba kende wapi? Ayeka oya yo. Na seplaka ne makasi asa mayele. So so kende tika na bosa na biloko mtarapela nga. Ye. Keba. Soka ke 2, 3, 4 mona imera mona changer. Soka yika mungongo na iba comment se plaka dia koti na match. Ato chembimbi tena kolete na ketika na tantine. Okenda ka wapi sengo zioli. E semani yo yambi mbangu. Koleka nga mama na yo. Akoti diabo. Ba explica via ba para libanda na bana ubetela nguti mama o bandika moko très sérieux o penande likolo solide yo kama kambeza merci
Oh, prophétie. Na vie. Amen. Bana mibali soko moni na lipa quel que soit. Iba sala moyipi. Ah. Quoi ina ngwa pe a risquer. OK. Yana bana msibo fani na ndako bosali 2 ans abetra ko lisolo tazoka potana mu Kongo babamba ke libanga tombeli. Dikolama kama bitumba na lwenge baninga nde batindaka. Chaque quartier ko fana bana mibali contrôler ka bana. Amen. Osaka mama faiblité. Mama twana baninga boyaka. Amen. Elle serait koki bengaka. To komi na lero babenga suba na bandaku te. Bana bakomi kokota na retard koleka ba para. Bana bakomi lokwa ba botoli mikolo ya ndroit. Yo ke no lali avant moi na sobe ta porte na ina kakaroto zakina ba ma na ba master. Ba ko fuma porte à côté kota ucho ye oyebite. E bele ba bima bo emisu batika na nzela. Akufa na lenga kotinda. Ayebi yo mate akuti na quartier matbaliki yanki. Ameki passe pesa baninga yene mutakufa liboso. Eh papa o solo lié abima libanda tikala. Nazo betelo ba série. Biso ba luka biso ti tokola ki maketu zakina biso ka ba gisengi. Ba luka o mabe. Ba luka. Oui makambo yango. Ezali pe kala soko toni makasi ko lekanda ko fa ba boliaki wapi. Justification. To ti ate yango pembeni po kongo komi passe ko tonde komi lokwa lelanga bana. Leselanga bana me ba ko rekonte kaka nga. Parce que to koti na DG ma surveillance. Moi na soko bandi ko koma techo pesa ke lipa keba. Maman nazo pesa conseil ici. Eh merci. Koto pena na bonga ma pasta te. Au cours ma vie. Oh attends église aux oies. Ko pesa kango tante. Amen. Maman nazo pesa conseil. Dressez-moi na rigueur. Amen. Amona ke mama koto azaka jeter. OK. Ko boya classe feza ke ngamba nde na boyi mais côté makamo na ndako bikila makasi. Amen. Vomia ki mandaka ke ne pas tata mwasi. Et puis côté ko ke ne soko yebi tindela ba message. Mwana na bo sereye azoke na kubeba. Landaka lokwa mutaki mona eloko. Tika boy. Maman nazo pesa conseil. Merci pasteur. Na obungisa yake nde libela. Yango moni bana mini bakenda yikola mabeli banda mutalata ber ndaku. Bala kisa ki muyiba komi basu shebango. Oroyiba libanda kutosa ki ku. Biloka mama ko bunga ya papa. Ba pesa ki temps ba litelo miss ezongeli bango ngam. To mela babangi biso tout. Mais to contrôler gité ça na ba quartier mutu ça ba masa boro za danger. Et loko soko meki omani ke tika. Ki bo jeunesse me mara biso tout na loyenge mais to kanga na nyeso te. Yana makamsunga na sala me na kota na katité. Na beto sur la drogue ité. Oui. To kota na drogue. To kota na ba soka to pa mbongo na solo. Bo perisi soki lutu. Briquet na se. Ah bo tena solo. Nga santa ko kwa mandenge. C'est sauf. Mais na ba o batikela tilo misu bakufa. Nzambe nanga témoin. Amen. Na boya ke santia na ngati. Vous comprenez? Oui. Makamane sok na quelqu'un na sela ya kwiti. Kwiti masanga. Na kota na ndamba lotoko. Si. Na kibo jeunesse. Na melona likola fe na pele mongo ti de loza. OK. Vous comprenez? Dans na koti na kota centrique te onja na ngati. Malgré tout mais nazo mona kan ngani ndrema. Yangote. Ban. Okata. Abima, c'est sauf. Masanga na tikala na ngo elandenga kutu tina koma kina banjela nzambe me. Masanga tika nzambe saka na ndenge na e point saint sauf. Ba tu nyonso na zana bango ba maso to yeba na kana na yeba bona musika to koperaka. Na ebisio sur 10 bakotika la 2. Basi. 8 batika na biyongo bakosela famille bango monde bakotaki na G. Nani ba master? Ba master papa. Quartier, milieu oyebité. Amen. Ko surtout bino ba maman bana ba na français. Sur le 4 mois français c'est que on vend les bandes enfants que la français na badinga pour français ma et mata ayena français pas barré na si ma français makambo sana badinga oyebité ki kulu no zota na tv ba kataki mutumbeli mwana no na kati o melake mbono pondongo le bandongo mona bala na te muko sala mama na so betelo ba dossier sérieux tala fifo yeba tozana lero contrôle technique contrôle papa fungolinga pen yo penanza papa mbolo pasta on so comprendre makamto solo la ba cours sérieux oya basi misuka ko linga rapete ba na basi ceux qui ba so kolo ba comme ba jimoko boye bando funda o matoki ta ndunda nyo sesa kitoko beli saka mutu misu tika boy pasta to sege skondenge ni yo kanga tozo ke na kura oko luka libanda na quartier ba vandi bana ngaba saka mabete ke bana biyamba bana noko tika boy bana tata mwasi bana mama leki lo ba ko la place moko so ba kolaki banda bo mwana ba uzana affection makasi OK oya ba konjo tindi bana po ba sengi bango na yaya bandenge mobile no suba zaka kuna ba jo kutana bana yo tiki po mbongo ko lia kuna ba ko peso santé ba ko la kabana mama 2 semaines pas moi na moi si 3 mois ko kotana diaba makamsu na muturo comme tanga la pesa ko esa bombe tika boy tozo fungola nga pena mystère pasteur ba cour série non c'est retrouvé lemba nyonso ko lemba charge bana te amen yango ba loba soko kokite ko bota ne kengi OK ko ya na charger les kate ko pesa baninga passe
ozo former yo moko guerre kozongela yo Amen. koyaka na bana ebele soko ka charge na bango na pekisaka te mais soko kokite perturbation koya yo mutu kolata père ba père ebele bazaka na souci bakufa bampaka na bandako basomba bakufaki noki te bakimaki bana oye na bana bakoli bamoni résultat négatif babimini bana bamoni clair te mutu kozwa retour oyaka na biso sibir charge Zarabongo azobetelo bakursi ya kokimela wapi na uta obengana nga wapi tozanda ali bakomisi ko na poso okende po baposa na bango esimba oyo akoli kalikile ekendaka na pete oyo ayesika zana na posa avia ayeba soki amoni place ya kozwela te naoyo soso bakutana mama na papa embouteillage yango moni pourquoi bato babonga batikelaka bana espace te basepela na pete lokola babola bazaka na liberté mais babonga te na bafemme na comprendre te ayebi ndenge azwela soki natiki mwana bopete danger miso bapekisa kuti kobala mobola te bayebi conséquence ya retour mama kosila ezaka mbangu koleka kotonga soki oyebi te tika boye pastor mama saka na kosila nazometela bahistoire sérieuse tala naza noir sur blanc oyo koyokanga naza clair Kapash zalaka na bato oyo balingi yo amen kolinga yo eza ebele décortiquer eya na kolinga ya bolingo eza na kolinga oyo nayendeli mpe ezobima eza na bolingo mosusu oyo na bano babolingo ekozala 30 mais kenda différent kwa nzete bota betape ok soki oza comprendre papa tellement kana betape mingi mibale to misato ya nini zala na bato balingi yo na bosembo ke oyo soki eshite to perdre ok eza na famille ezala wapi ok de batravers ozalaka na bango bomesana banda kala bobebisa bobongisa bozala ok na tiam kapage eya na mabala mosusu mwasi azalaka mal à l'aise ta matutu me libala ekufa te ti bana bakola ok tomona mosusu balobaka te bafanda nye mama na alliance mais ntango bombe betaki kaka no pan na lisolo kuta akangaki na misu te ya koyoka libale mwa emwangana nayebi oyebi yango nayebi mosusu komona mwasi na mobali asaka oyeba voyage wana te abala mpo na formalité asimbisa nde touche yo tika na série kolataka alliance ozelaka mobali wabinaka bayina ne 6 mois yo kanti nde tolata alliance kuna mpasaka kaka nga makolo lokwa nga nzoka na kokendaka papa koyeba te ebanaka moko bakufaka donc kama mpi bana libanda basoki elongi ya papa ndako koleka oyo ya yo dans oya John ofana yo mokutu kolelo kosentika oh John matoi na ye zero na ye kolelo kona konisaka mutu okomobenga bato botuna oyo nani petango kama be danger amen omelaki mbondo ekokomelo bo yango moni il faut kulukwa koyeba amen tozotambola kapashi bato babeli ba AVC babela na makambo mike te yana makambo soko tikala koyoka te mokolo kobeta kano soko yoki opike crise ebele place bato baza ebele yango moni bakonzi na bato bazaka na mwa mbongo basakanaka na bana bango mpenza te soki mwana bebe asundolaki bakitike na poto et puis patron soki anginda teli mwana azomona esimba te soki abengani mwana akatelaki ndelo mosika akenda kotala ye soki ye nde alingi me mwana kokotisa de botaya namona yango papa babenganaka et pourquoi pasteur oyebi ki leadership ezaka ya nde tozalaka te leadership ya même ntina ndako leadership eza avenir kapache avenir epesamela bato nyonso te baza na baétats-unis bazolela ti lelo lipa susi na bango kutu bazonga kongo mais biso tu tozolola tokende kuna mokili yokanga très bien mosusu aza na états-unis bazoyebisa ye agene obi akende okota su nganga na états-unis na france nakende okota nganga mama na Allemagne o balotaka na kisasa bazosala ngo ba jeune d'église baye mboko bomengo tonda o soko sata musala mame sans frère ye c'est ça oti nga suna ke nganga na États-Unis c'est ça yango kisa mona ko zango ya mundele nani ya banani ndema ona alo bano makamba mike yango pasta yango biso kutu ba auto meka okataka na Angola mais to se retrouva c'est ça Angola c'est le quoi Congo moyen mais to koti diabo sans frère bima bon c'est pourquoi tu es venu comme une Europe les États-Unis comment vous savez que ils aussi mbaté to meka to kota awa capage on est nazo bisayo vindenge et makabiso yango moni période to za awa au 2024 matoi na yo faut tango na place moko kanga tika boye passe yo kanga très bien tika na confiance en Nzambe ndenge oyebaki depuis balakisaki yo amen pour modèle balakisela biso Nzambe na bomwana na lelo balanité ndeni pasteur yo kanga
kala exception nzambe ke linga nzambe ende kolo biso soko kabele motema na nyonso komona makamu normal ba bisa biso te ko leka pia ko leka bisa ka nyonso komona linga nzambe oui to sambela to te to koleka na ke tina so leka na passe na otanga mutu te to bambela na lisuma ke so mekanga to beka ke nzambe ko ba biso nzambe za se ke ne preuve na nzambe akosala okomona mutazana mobali moko soko te mobali piake bongo seke mobali boy botikela nga mobali ndenge bateki ye linga nzambe ba preuve yaka amonika ke ba preuve mobali ekoleka mabala mingi mibali batalité moi soko honorenga na respect kana pese raison na bundesi esimba to mona mabala ba ya esimba me balata aliansi te ekolisa batunaka na kati on opesa yo lelo na église kaka bateki biso nzambe be ko son ba parti pris bako mote biso ba page ndam comme si to changer méthode de linga nzambe ko linga échanger tu es biso tout l'église et comme oyo za lisuma oyo boité comme atana meli masangana na masuba na tongo na subi couleur jaune ote kende place telle eza couleur o kama kamande komate nakona kala ba malade zaka ebele et na modèle to moni le comme ebele comme ba biso na to yebité et comme iso za pia kanzamba ebioté église ko mona batu batoni ne nzamba ebi so moni passer na ba jeep na loka kitoko nde onction eza c'est ça biso ko ba nimto komi yenga passer iso to mobola yote te bakana na personne to za mitu mikila te yango mona zo vérité so ko comme ko bunda simbi okolata confiance à parcelle koleka muta ou na parcelle mais okola bongarate ba chaki à côté vraiment na communauté à côté comment reponir na batu bakiti oui bien mama basta okoko tapena na église version te kende boy oyo ofanda babiyo te telema ke fanda kuna kiche botikeli nani ba partenaire nyose église bangona bakoki ayo za place bandimi tika muta fanda s'exprimer tant on ga fanda bi awa te bozong c'est inasima parce que totela ki tyango vidéo mape mutu bachaki mutu ayete na concert ti rekoma na so les pasteurs habité mutu moko za ta fanda ne awa ende ba sala oya fanda fanda sima akokanisela nini na bino nyonso na kim église to lata diabo mama nazo betelo masolo c'est na église conscience efundaka li pape kosa batu bele bazi mapambo li ba neglijaka mama bato kotiela ba mtema na ba verse bona bina ba kitoko tanto ba mtema ba en église mbongo kota azi oyebité ay ko pesa pona biyoma après une église bozi bo pesa onction passer la fuga misa chema boko zoka ne mbongo so bolandi pesa azi bo ba ezonga na nango mais passer mo ta bengana tuna place mbongo uta ba bengana te betela ta maselo ke na zaka muyibi boy na boy so ko moni ko pesa ko frande bela ko bomba likamno lokwa likamba dossier ya boto piaka ba mini fana ndiko tandango libande ko to ngambo oh yazo pesa 1000 francs ba pesa Nicolo beka 1000 francs côté ya binoti wapi tala baninga bandi ko l'exemtion na cher tala wa sali combien des années na sali ka 6 mois tande nzamba sala so belinga jeep bongo ibino tala koto parti pris so moni passer komi boy posa ko nginde ye on go toxique bandi mboke ndoko sa ko sa pour ba no front on nzela nzambe motei confier na nzambe bandi mto toucher mitema ye nzambe solo li papa so comprendre yango na zongela pena lobaka comment catholique ba peka mbongo front ba dola teme ba tonga makama minene ko leka biso to senga ba colette mais to tongaka rien o solo li so na bible na memi ngambu koto ndo memela ngambu koto pena ndo memela ngambu blanc capache yango mto ko traire ngati na nzela nzambe amen na yeba nzambe ndenge na yeba matia ba passer nyonso na yo kaka amen mais na kote ko ba lobaka tala je te dis avec amour amen capache on ngo kwesa kondima yo moko oh mama mama isanga te ko kwesa kondima tikala na tout droit ke na yebi nzambe ndenge na yebi amen na résultat ka basali ya nzambe nyonso amen mais makambo etalinga na kosila nango na nzambe amen o solo li pasta yo koli na bandeko kono na passe mama botio na difficulté okoli ti omoni ke te tokoli na passe na bongino nteme nazobunda nzambe afungoli ba porte ozwilipa omikabi na nzambe mpona bolingo nzambe ndenge abombi na barisi okendeki omoni moko somo mobiki obando osambela kaka 2 jours pesa ofrande bango koloba o libota na oyo ya solo ya yango oyo o kuna toyebi te bakoko boma yo na uti kuna nakoli kuna bango nde bakolisinga balianga te balianga kaka lelo lere nayebi nzambe nde balianga pourquoi matin ma boye soko za so boye ni famille pas pamba ba ina famille pourquoi message à boye etondi na l'église ebele capacité tika boye l'église comme le kola de ça iseti bala moko di église toke bula tala ngani polele somo na zolo bela yo l'église est belle comme le kola de ça iseti chaque dimanche ba ndeko bula yesu apanza mama abengana yesu abengana pour commerce ko ta une église yango ko tilelo ezaka pe de quoi boye ko na zolo bana makambo yo na bima mabe tozo bima mabe capable tozo prévenir linga nzambe so ko pesa offrande linda pesa tout chaka ko sa makambo 3 fois 6 fois te so iba pesa collecte faut ba préparer bino
enveloppe au bozui, tu as un problème songolo. Faut boire vertisaka. Tu as un problème songolo, tu as foutu à maille, tu as un retard nango. Ah bozui c'est ça pour na maille. Ou bien passer une banda pour na linga longwa. Tu moni mon dimi moto bimisa foutu na passer nda musa neka ko gêner pour na biso. Bozui je bossa makasi bo kongola bo pe ça te foutu lenda ndaku. Il faut le voir comme une précision. Mais comme il y a un fandi boy, ma. Ndenge to ye église o yebité. Muso so ye makolo toki na mama. Alembia ko zo mateya. Papa shina ba polele to komi ko mona makama nzambe lokola somo. Soko zango offrande ko ke ko samba en église. Ben si ça une offrande et ça la 30 minutes ité. Jamais. Non on passe à 50 $20. So bo moni fandi nyenye boleka. C'est que ça n'a goûté. Moi, banda ko ba makambo ko bangisa te. Anani na safira. Tanenge zaraki. Mama biloko yo. Na zo no polele kapage. To komi ko extorsion. On extorsion. Komi extorsion. Surtout ba tumbiso doit ba tiki ba sora bo tuna mikana ba ko piye mbongo. Ba passer rebele. So yo king original. Ba ko beto ba. So ba piye bino ale ba vimbo ngindi. So am ko ba dema be mabeni. A passer na fo pambola ma. Bandi nan fo ba so fo ba puta yo. Bikene église passer les mots spectacle la bandi bilonga ko fiota fetro ko ba pine siri mi pepe tika boy capacité na so ba no clair o sololi c'était moko talia manga na faut ba lela e manga pumba bwaki le mai no bisi manga biso tolie c'est matoki 50 to bwaki mai quand même ko nze tolia manga balie manga ba ko pasteur dans un ça ba sérieux kota na église ba ngonyi so 100 mutabonga te mais passer makama minene Ozoela ka wapi? Oye bisi biso ke obomanzo to pona kochene pona biso. Ora ndeo ra kote osala makamuso salaka. Bakota jenda. Nazo biso pole. Balia manga bango moko. Opexi bandimi baluka. Même ozo ke ne cop na jenda. Ozana souci ke église ne sana bato batango tuna ki bango batomboli misapi. To sila ma papa to ba buriki te Kongo ezana pasi. Batuna sute batuna. Manda tuna misusu. Ana kara. Ba tolo bazali awa to zali. Yoka. Nzambe nga osala bozo misala. Okolo ba oui. Yo kutana kana bato na ba responsable. Okolo bateke na zana sengi bato na kuti ya sere babanga kanzambe. Cha bango basala po yo mtu naza kotia yo sa mondimi nanga. Ozo chance ko za ministre député kingani. Opesa ngo France sombelanga jeep. Mais na kati église yo moko to sa mondimi nanga bango so bandimi. Oya jo sunga baninga. Na personne bakete zo langa 5 personnes ba kota na misala basala basana ba bagage. Oya ko zote bengana, oya ko zote tika. Mais au salon côté au taille mo ba pêche mbongo bifuka mana cha maboko o prier ye donc ko comme l'église dimanche moni biso frère na sina sekina prier nzamba saki bozo misala ozo mona te ko so même so na ba édition so ko yebisa ki mutu wana ki zuela nga bato amonga capable na zolo bela yo tala na ba te to modé bon nga bo puisa mokili capable tozana bolingo te je te dis avec sincérité totika ba bla 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 yango moni soko luki pona ote okotika la gambala faut milukela nazakano asibla nzamba zananga mais soki na lete tipo ko kutika na kufa na kokota nanga lola mais na bimi goyi kama mama na otilo sama na zongi fona ke copie tika boy okoti biso jeune ko tosa pona likamuni pena landela o jeune moko pona période za mabe winga pena kati na pays ko songa mona tel bangi ba kufi danger na kokota jeune soki esili tike so mata 2 semaines 3 semaines ya temps et zanzo to récupérer santé zonga makasi zonga to kende cop to uti 4 jours to sili matam ko lia Congo ebi passe misala mame man ba porter bonga me misaki bongo a jumbo nzote si na pepele na bana na charge après 4 jours de révélation to ko ta su ya une semaine mama ata yo moko boni boye ko bandeko ata to fana kicha liboso na lola ata to fana kicha liboso na lola mamba song sanga 3e mama nazo betelo ba dossier sérieux obi ko sololi tala to tunaka mama sika beta ngo ya ba 21 jours ngana zani contre OK na zalo bande pas na mama il faut ko tunaka na yemukili mutasala mukili satate mutasala mukili mukili eza nzambe satan na botola pouvoir ba to to senda pengisa bango pourquoi ya awa ayo sololi satan mukili saka locataire na mukolo nzambe ko mukili satan ko sala surpris ayba te locataire asa ko locataire à l'état ba contacter yesu te ba kataka ba bossa na tika boy ba locataire à l'état na fille ba futa sunda goûter kino tala bango mukolo bombe ko ya mama yango to mona biloko libanda na yebisi yo sata ko kamwa biloko libanda na yepe bakaka sata sala moki asala neteko capage je te dis avec amour ceux qui te sont banga basala nzambe on peut pas banga nzambe
Amen. Nasolo bango par amour. Makasi. Autorité to pesi bango babafoué. Bato ba te ko sambele sa propagande ko l'élection. Au postuler mabe ba kimio na ba poste na bato. Au postuler bien to na ba vote. Côté ces élections. Tika boy. Jésus Christ Seigneur, boye bokobika élection. So yoko bongo ni motema to zuyo. Okomi na seni na biso. Mama na zo betelo dossier. Osololi. Olobi mabe ba kimio. Pourquoi dans l'Amérique, si on a des députés qui ont la campagne, écoutez, à violer le droit, c'est là, à respecter le phare rouge, c'est là que tu as zongaka, bakatio. Aux adhérents orgueil, ils sont comme une alléto, comme on est là-bas, baninga. Tala, c'est une côte côte, ça dit le coin de bongo. Et belle bakata na élection quand makambo. Sans cynique. Excès de zèle, sans cynique, il va faire jeter les magatés. Makambo ko gangi, ba talier, oté. Pourquoi ba boy? Ouadana babiti de batuma be mais on a connu tout le monde chaque jour. Mais tu yamba on ka regarder. Ayamba babi nyonso. Maman. Tout le bac clair. Un politicien faut politicien. Musala nzambe bozana kamoko. Na lobaka ngomba na mbala. Chanka pashi basala nzambe wela ka titrete. Vraiment. Na zoto maka place oyo, na zaka na posa bino, ngana bino to sambwa mais nzamba tikala seko. Parce que poto sambwa te bino nde bozama be. Vraiment, poto sambwa te pasta. Biso ba kutu to sambela ko tatoni mais to meka ko bongise za ta moi bien. C'est ça. Bino mokenda sango. Bonginda pe. Ezate ba bola te bo luka luka. Akokisa nyonso. Melin Zanza. Mama. Bakoka élévation te. Osololi. Oh maman. Moindre élévation. Uzo baby et bimi bakoka ngote osololi pena. Bakoka élévation te. Ba kima na bala masumu logo arigibi. Na mutaxi masumu zo kama satazo. Boya na total bango de ba komi ngo kuna. Mama na zo bana makamba seria. Te passe solo la rapena. Oyebi bango. Ogondi manongati. Trafic d'influence. Ba wela titre. Kaka likambo so ngana zate ko kendete. Kaka ye fazala. Nyonso foye. C'est pas ko kili kambuta tikaka. Oh, na kwa na kokita kene pas frère wana te. Bo pitel kutu to mona ka mama kokita tindio na ngalema. C'est ça. Ngalema kokita babi kende ka campus. Quand eza ngate na prière kene pas passer kinga na prière okobika yete. Combien de malades ba kufa na kata ba selili yo yebi. Ebele. Abi ba ngola sona ba na ba chaîne na TV. Akufa ki abayaki na On ba kende wapi ba ya. Na passer musuku ta sailo prière pa la bi kende hôpital. Bangote. Mama. Tolobaka. Bon, si on te mona ki kala na ba passer la mine na Congo ici là. Ça rasoute. Mama ko bika mo biso neza kende ba campagne ebika ezikoma. Ekoma banza ngolo ko edingo. Mama na mona muta passer la télé bo sabetika talo bandi misisi loko abali ko eli bango. Ngali mama. Tala kisi to. Mama na so ba no polele. Sololi pena papa. Zela nzambe modelo. Te modelo te. Babeti mabe. Mama tala nazani ni contre ni pour. Conseil kaka. To revoir kondima na biso. Merci pasteur. Na bandimi ba pagano ba komi na respect akobanga nzambe kolika ba sante. Soko yebite. Makasi. Mukile ke wapi? Eke wapi o, eke wapi. Bongo boteli ba place nyonso na vie. Bongo Tin église, église qui passe sur mba mutu nyonso. Bongo esu. Ba bona ba ko sengo desi ba fani si bona ba frère mo bandi ko consoler bino. Bo wela mukilité, bo vanda vie za boye. Soza ka mo bona na li papa frère. To sa ki réunion mona kité. Coquille. Où les gars d'intercession? Mais Moutambo. Maman, Moutambo, attaque. Quand tu as mutu ka ba oselo déjà kuna likolo. Ba bongisa ki déjà. Adubla ka batu to akuti na mulongo ya viranda ya. Ko c'est la pasta. Ya sa priorité numéro 1. Isu ba ka kutu reta mama ti cher. Yo ya ki kalu vana bo c'est ba ya mbaye. Les cas. Tu ko mona tu na bino boya lobby. Mama, biloko ba se mina mitema batu. Kolo mokili nzamba pression onction so kazo mona boy akoloba nini o yango te kapas nzamba kabola te ya lelo bakabola mama nzamba kabola te bible bo memaka wana to memaka na kamwa na tala suka ti suka na mona pasi parti pri ya te mais biso na mokili to baba ndeni to divisa mama zaka na moi sans feu mona maka yo moi sans foi suivi ba ko prier na ba fenêtre. Maman, nous sommes ça. Papi kusoche la mutu. To chasser alors ta pongia bien. Pas ko bomisa ndoto na prier. Mais ça mo bolo ko si ça gêne yo mo ko so mona mutu.
C'est ça. Tant que j'ai besoin de tout nous qui n'est hôpital. Au Géna qui pense ça. Nazole belo makambo yo. O solo li yango penza na mawa. Te, kapasi ta on a fait na otala. Natala ka regret ya buso ba tukenda kana. Mawa makasi. Mbongo ebotoli be espace nyonso. Te membo mbongo pene botoli ya papa. Tina mboka. Partout. Mama, tozana, yango na basi nana ko tele maloba Congo baby. Ni to ko sala po après biso esengo ezala. Moi wapi. Na lobi mbongo ngo sengaka kombe na lekine baba na bakasa vubwa umutande bache banzela. Banzela bongi komi kitoko. Pona ko sala ngo partout. Banzela bo cheki ne baningi ezo senga nini. Comment ezo kene ko koma boye mama. Qui ça c'est commis na niveau moko même ba province c'est commis ko quelque ça na kité. Professeur il faut que Goma. Faut que Goma. To beta tout. Na Bukavu. Est-ce que akaso vandi 2 mois 3 mois. OK, faut bim. Et ça passe à otaka so mingi te. Mama ko c'est na biso vérité. O tambola boy. Ba umela na kasho bongo ebe baka. Ngo ka kasho. So mena kasho mi bongo ebe baka. Eba te. Na ba te. Umena timu tsoko tiri boka umeli mutu ebusha kai. Excès de place moko kangami. Ça va bon on les cabo sur la. Tu mets mboka ba père mon moi ba quand même cette vitesse na lengi. On a sa biso. Po to mona ngokala. To ko so boulevard abo ma. So lo mi mo me ngambu. Oh lingo postile. Mama, ngaku no bonya sa ka ba ko ti. Mbongo yo. Sa place na bango. Kapashi makamtolobi boyoka. Te merci pasteur. Tu peux si ba coup direct mo ba série awa. Au tribunal tribité. Zamba pambola tous ensemble. Vraiment quand de tribunal comme bana. Surtout bana o teinga. Maman bo contrôler bana très bien. En tout cas o teinga. Tika laisser aller na ba côté ba ko so moi bolingo wana pasta. Wa bolingo. Yebisa bana basi yebisa bango explication correcte ya danger zo pekisa. Amen. Atika on na mutu pa asituka nango te. Amen. Na pekisi o po na boy. Ozo pesa mwana akoli ya mwasi téléphone portable. Yebisa ka ye. Téléphone zo mona zamba pesa msunga na kozate na kolala. Oyo ko fungulo tala pesa bebisa ka bana ebele. Amen. Maman, je te dis. Na je sais pas nous prévenir. Tala soki tembe tala bana baninga nde bawai na nzela. Okute na mama moko zo bombo na ndenga bien. Ngana zo tala mama explique ka bana. Amen. Il faut mona fanda ba te so ba kete na kosakana te. Mama, yo ko éduquer mwana bien, école, quartier, milliers to vandi mama. Surtout ça. Mutu azanga camarade azalaka te. Mais ba camarade nokuta na bango tanto bazana mentalité lokole ya yo te. Akozwa triple conseil. Oye perturber mutu. Maman tika na point d'interrogation ba fungoli nga complète kana meka. Kindi. Wa utimbeli yango. Vous comprenez? Utimbeli je. Denga da utimbeli. Mama Congo sana batute. Tika we passe. Conseil gratuit Namona. Malamu elinga misute. Malamu conseil nazo peso conseil sita. Bazo ina o. Na lobi mboko to lobani. Ko vivre ka to vivre. Oyo le kakawana. Yo mo zomona ke na obunda. Ba voisin bokutana bango pesa na mbote ba seka ka ba bisa pe image ma bene longité. Mais bazaka na complètement basala ndiri to sala ko isela awa to awa. Ça va bon pona nini? Mukili ndenge salema. Baby. Comment ya pile biso mena makambo etali yo moko. C'est ça. Bazana oya bango chaka kati. Ya yonde kominga. O comprendre ngo bi. Tozo passer amena kokemba nanya koyeba. Nanya koyeba. Mais bazo chaka ba mitambu. Kongo elingi muninga avancer te. To na mboka moko ene koma na ebite façon ko expliquer. Oza na famille ndenge moko. OK na quartier ndenge moko. Ba papa lopango na ba mama lopango. Surtout ça. Oza na sengo moko bandiko pile ka yaye ndako emati. Nalo bela makambo. Osala kereri te lupanga ko locataire koti. Obanda ko mema ngona ba critère yo lingi. Ekotina tata lupanga changer. Ba changer ka pasta. Soko multiplicité abandolu la ngama kona ya na ya awa. Akosaka mwana ngazoya. Oyebi bango penza. Mama. Ba locataire. Oyebi bango penza. Yango lobi te fo te pano za musika. Mama, sala tu ozanga mbeto kitoko. Sala tu ozanga teva plasma. Sala to sangi mezana terre moko boy kote ochelaka mutu ato tandita pia pamba sekranda ko batami amen ba kolba kasaka pana ba kotuna mbeto na kitite on dit que zo fungula ba dosi fungulinga ko pasa kapasha na ba no makambo sérieux amen na tonga ta ya mitendi
ko sala ke loko supona sala ke loko pona lobi nanga Amen. nzelo yo moni ke sepelisi te ko lingaka te kuta bo bima na mukongo na boyaka Amen. so ba koti ce qui fait na kokaki te na suki yo moni bibembe musu selela kana tiki danger na bana C'est le bébé pelé là ka. bibembelela ka papa le na cercle bazolela Maya ebembe miso, musu na miss eh. mama akufi ma miss tiki bongo na maboka bato mabe Bandoki bana bango bakatika ke yo. baleki nanga na bayana nga moko na Soka. kola na mona makambo basala nga Ebongo pourquoi bana. nzambo tiki malade bo manga bana bazana numi Mike. mike yo kabaku Au cours à Lola. Fasta. tia zolela wana zolela bino te bana nanga pasi bati et puis tanga zolela wana wana asa combien ngaka te motema so so kande mwana zolo ba mama na maboko ene ni yana etole leki yepi kunaka te mama saki ifanda nye tanga joka sisu maya misu Yes. yoka biso baliwo iya saki na makambo ya bomba na tikeli nde bana sika danger yoka cour série Alingaka lobake nango. mama nazobetelo ba dossier yango moni tango za ozokende sima na okengela Fasta kotala pena na koma okende. Veruyaka. Tala. tala nkamna loba na ebiti oza na bana kizengi baza nani aza kizengi ya kimia na esengo makambo na yo Tika boy. yo na loba asekama na bato maza na kimia ki a place ngeza Amen. kapage makambo nyonso bato bazoko kozwa ngo bato bakanzaka fosi sa classité Amen. kokoma objectif ezaka esprit Amen. pomba beta yaki mukolo kute yaki beta ki mama na ye kanda zwaki masala sport kayo pomba kwe akwe yaki kanda mama na esprit oye goya eya pourquoi chauffeur akufaka nokite na accident maketo za ina fola a contrôler accident ki suka e ba client nyonso basi bakufaki Na ko contrôler ba client. contrôler na ti suka okaka chauffeur na suka baninga bakufi kufi yaza Chauffeur akimaki. a contrôler ki ti suka ka chauffeur akimya tiki bibembe côté de folie yaki abimé ndenge ni o a contrôler ko ti suka tala na biso makambo sérieux Oh pesinga passe. kapage bapagano basambela te bakontrola santa ti suka koka bango te me biyomana ezaka na mutu sular dringer ndumba lore ya kikoko me sata aza na ngamu na bango akoka ye te Bakenda avant babongo na mitema. yoko makambo na aloba Oh. kondima bapagano komoleka bakretien Tika boy. mopanso amonika na cheke ka nzambe na nga ezaka na sérieux yebisa kote kotia Olobaki, moyidilo elola. lola kondimane comme si fin fond etondi motema lokola ballon sans fuite yaka biso bahypocrite Tibelezi. côté nzambe na ya movema pourquoi soda kotaka chokoleka civil oyebi lwa mala Malamu. omema bible banda kala koma biso botikaka te okoma ebebi ebongi comme si nzambe masa okepa baningi okelala obakeli bango makolo obakeli nzambe makolo na sakulu oyo moto ekenga alalaka na kwa mpo babengana ye te Et pas batu. babola bayeba te tozalaka ya masumu so amoni chrétien kuta alengaka banda kosambela lelo église oza mwana moke bima libanda te ya bato paster nde ayaki bapaka bamona nyonso kaka mote seke lokumu eza ya bino yoka cour me keye na église bazoncolo kocola frère bandi lelo ondire bana nzambe kala aza soki poste nini bakoma soki azwi poste ondire akoti lola noki bato babomi église nao te ya vérité Au sololi. Ah, so ke pas batu faut contrôler makolo. mama bali boso kola pa bapaya kolalaka te Tika boy. kengela mpona aza na confiance batikanga Tika boy. na bwaka makolo na ndako mpe eza chez biso apa ba ya bato ekengi comona ayebi olala confiance ye Botika lala. botika alala omeseni to bokoma bitinda kolata na bilamba alondo bwaka makolo Ebo badi. Hein? Ebo badi. Loboko na fufu. te kolia lingane misala ezala ebele ava kolia soko okia pa bato mpo kende confiance sengaka basana talere balobi te basana sali te ona sokola osokotela mitema ndamundamu na moto alingaka ino te aye kofacilité nga botika azala bima boyi mpo azala ode kobatama mpo eza na projet pourquoi bato bayaka kofanda pa bato bazoka mayele avant bakolo ndako aye kokongola nyonso mpo difficulté ne memi na pasi anga mpe nde komisa eloreya oyo akembi mingi akomaka na facilité eloko bango ebandelezaka mabibi soko misano bando vitesse Tika boy. mama oyo bayaka kobatama basaka makambo ya kitoko koleka bakolo ndako Ntabata mere kyo na maye. mama nazobeta bacour sérieux
ba mama ba koma ka botika ya sokola ka bilamba bino bozalaka ba ya yo balengela bango na ba mama kala donc mona moni ke mama alengela anga mingi amitika Polino buso ba tikala kana kombo mat Mama Polo Sophie ma Sophie ma Polo yo kasi Polo on makamba salaka ya liboso azonga na komlo kwa mwana 9 ans azela ka fufu anda kutilelo mais bana bankasi bana banani ba yesi ba moni ke tokola na pasi ba challenge vivo nde balingaka biso te ya Polo gangele biso banda bo mwana comme si te ko cheka kana lopa na lopango petit 15 bando puisa moto papa comment ofutela ya Polo zakaka bakuta kina ba famille ko arbi ko capitaine makamba te tel état contrôle bocha baba na coin bocha ba fufu côté de ba ya Polo ba inaka na ba polele ba komba karat ba ya Polo ba ya Philibert mais ba Jean ona ba John ba kombo ya avant ya moni ba kufa kana kitata du problème kombe uta depuis bibe kufa avant tika boy oh maman ba Thomas ba umela baya ça veut toi ya moseka ba ya Marie na zabe dere ba kombo mama otimbe makam na loba on a betelo ba dossier sérieux capache zaka na kudei ko ya mukilizo bate ya na le mo fande chekete wezo ke na danger chauffeur so jamais mama be qu'il y a follow pas so sakani beaucoup fabino nyonso na ça on a raison no ba ko opisa mabe donc OK bon te mabe so ça na kudi ça c'est que pongi to bona pongi no psato sila c'est que pasta na zala Mama. to na ba pasta malembe na lobi na polele il faut le bas na makamusu même na bitala je te dis oui ça nga kapasa na mona kite nga ntozo pesa conseil madina ki nokwe na ibaka oui bandeli passe faut timba mak tala malama mutu okubunga te OK na isa ko teke sana batu balingi okwe ya bongo bako sopesa conseil banana bango bele bana batu musuta ngo kena malam bakopesa temps ils ont continué ka bana ni juste net ba pesa ngo fort ngane na sala actualité bo accompagner kende ki bo pia toli ponga na mona liboso. OK Comment qu'il y a l'accent nzela nga chauffeur mtebi nzela nga yo bando pusi mingi to pema po mémoire des autres ezonga makameta li presse mutation na vola yeyo oyo ki réserve yo titulaire ko bima ba okotsa nga te toi ça na mateo ye ayoka bye bye botika mala Capage TV. Capage TV.